Merci Seigneur, merci Zamé. Opambola Fondation, Association, Sylvie Lukeba, Bolimoya Handicapé, Lukeba, Sylvie, Bolimoya Handicapé. Tokoye bakati na nkolo Yamoyo Fondation Association Sylvie Lukeba Bolingo Handicapé Association Fondation Lukeba Bolimo ya Handicapé Bolimo ya bana Congo Bolimo ya Bonfele Bolimo ya Baveve Fondation ya mama biso Sylvie Lukeba na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie akosala oyo azali na maboko pusana pembeni ya mama okontribue Fondation oyo Fondation Association ya Sylvie Lukeba oyo ya Handicapé Fondation yo ezane ya malamu Fondation yo Association yo ya mama Sylvie Lukeba Bolimo ya bana Congo Bolimo ya baveve Bolimo ya bafele Fondation oyo Association Sylvie Lukeba ezali te kaka mpona bilei ezali na makambo ebele ngai mwana mwasi nakona na balabala na eloko nakosala te nayoki namoni mpe natali Association Sylvie Lukeba Bolimo ya Handicapé na makambo malamu na epai ya mama na biso nayokaki moko na pusani namoni mpe na ndimi bandeko bazali kolia ya ofele bazali kozwa baformation mama Sylvie Lukeba Association ina makambo malamu Nzambe epele Association Sylvie Lukeba Bolimo ya Handicapé makambo ya boye ifo ozala kaka na bonzambe nde osala makambo ya boye pambolama mama na biso na nkombo na Yesu Kristo opambolama Hermano Binizele adios muchas gracias. Bandeko na biso, en tout cas, toza vraiment na petit souci pour na makambo oyo tozomona na mokili oyo. Petit souci parce que souci na biso na mokili zali ndenge nzambe a recommandement ndenge nzambe a recommanda biso na mokili toza na amour du prochain to salisana. Vraiment tomoni mama na biso to yembeli banzembo pour na kokumisa ete to yembi penzembo fondation oyo pour na to sala so indemnité mais ezali juste kaka to encourager misala oyo bandeko bazo sala ya malamu lokwa ba mama na biso Sylvie Lukeba Bolingo ya Handicapé Fondation Association Sylvie Lukeba Bolingo ya Handicapé vraiment hermano na contribution na biso contribution nanga ezali kaka conseil pe encouragement
na loyembo toyembi pona ko encourager ba mama na biso na kanisi tolobi toyembi kati na nkolo pete bande kumsuba ko tuna ndeni o hermana zoyembila ka ba fondation bwe tozo yembila nde tozo encourager bandeko bazana ba fondation mais toza wana pona toujours kotalisa biso na babino toza na bolingo amour du prochain ndenge Yesu atindaki biso na mokanda ya 1 Jean 4:20 Bible zoloba ke yo ozolo bolingi Nzambe mais o molingi muninga to lingi ndeko na ote to lingi muto bozane pembeni te muto oza pembeni o Nzamba keli ne lingi na ye yo ozolinga olinga ete e bongo siko yo zolo boza mwana Nzambe ya nini non Nzamba za na posa ya misala oto kosala ya malamu na mokili yango nde ko bongo na mokili na biso yango nde ko changer biso soki tozo sala bolamu tozo contribuer na bandeko na biso baza na pasi le lingi lokwa ba mama na biso baza sala ba fondation to bandeko bazo sala ba fondation ba osala mona bosolo pona ko soutenir pona ko sunga na kanisi ekokitisa pe mwa nzala mukie na bakote o nzala ezalaki to mwa kokoso ezalaki mwa maye wana mwa bitabeye mwa biscuit mwa galette mwa nyonso tu wana ezosala nini eza pona kosunga bandeko nde tomoni mama na biso tomona ngana na mona ngote c'est la première fois na mona na kati ya Congo tomoni makambo ke bandeko bazolia ofeli ezaka na kolia te mais tomoni pe mama na biso association eza pona ko former susu bandeko to bana ya basi to mibali na coupe couture ba formation eza ebele moralement pona ko pesa matoli to ba conseil vraiment na kati ya fondation association Sylvie Lukeba bolingo handicapé na kanisi bozwa nyonso makamu tu ya malamu ezali en tout cas to pousa na pembeni na mama na biso to pousa na pembeni ya fondation association Sylvie Lukeba bolingo handicapé bo hésiter te bo ya ebele bo pousa na bo soutenir fondation oyo vision oyo eza ya mama na biso mais vision eza ya ye mais afungoli motema pe afungoli maboko na ye na bandeko nyonso tu baza na posa ba contribuer na kati ya fondation association Sylvie Lukeba bolingo handicapé boya ebele en tout cas ba oboza na Allemagne France Belgique partout même na kati ya Congo eza pe na bandeko musupe baza bien o baza malamu baza na souci pe ya kosunga en tout cas bo pusana pe boya na association fondation Sylvie Lukeba bolingo handicapé ezali ndeko na bino Hermano Edi Minzele soki kokoso ezali en tout cas bolimbisa tolobika il faut toloba parce que Nzamba keli biso tozana bolingo tozala vraiment malamu tozala vraiment na bomoko bondeko ezumila kati na babiso kati na babino Nzambe na lola pambola bino apambola biso parce que biso tu tokana posa ya bénédiction bandeko nyonso bazana ba fondation o basali yango na bosolo Nzambe apambola bino meba o pe basali yango na ndenge moko pona ba mimonisa to pe basala yango na ndenge nini en tout cas etumbo ya Nzambe za likolo la bino vraiment ezali ndeko na bino Hermano Edi Minzele. Adiós. Muchas gracias.